avant kufa aza clair gi asimba ne kisi oui asimba kisa succès asimba kisi ke mutoko salima bete Saratola TV. Ok. Mutu akoko boma mutu. Ok. Mutu akoko lia pe mutu. Oui, oui. Mutu akoko manipuler mutu. Mutu akoko comme ça mutu pe esclave. Saratola TV. Na kati ba audio nyonso na ba ya ba utamula nyonso tozoka. Eloko moko esepeli singati. Parce que Monsieur Gigo là andimé albike non Bossi Malamosi Nangate, Malambozo Angaï Moko. C'est ça, c'est que ça me soit avait dit. Alors, maintenant, Seigneur, que je meurs avec les Philistins. Vraiment. Que je meurs avec. À Koufa qui peut y mourir, que je meurs avec les Philistins. Ce que je ne meurs pas, à Koufate. Saratola TV. Galobi ceux qui ponnent qui au Kobomanga, Kongo, Mobimeko, Yeba, Makamo, Yozo, Salangai, en tant que le roi Lekino, le roi Moutoumous. Est-ce que Makambo Salananga? Est-ce que Bamisenyo Sotinda Kabango, Makabatuto, et Zakaka Ngai? Wana langage à vie, Nagi, Nakata Salonae, Guy. Saratola TV. Donc, ce qui m'a Koufa, Amona Kabatu. Pe Alobaka. Alobaka. Oui. Po batu ba olobaka gi akoka ko lobate nenga koma ina eta malade. Et l'autre côté. Saratola TV. Ndeko Orly oya lobi makam oyo nakoko zala ni pour ye ni contre ye. D'ailleurs la première des choses c'est la famille, c'est l'émotion. L'émotion. Koko fait la motonan. La deuxième des choses, des questionnements. Bah, audios ont circulé, oui, ainsi oui, de suite. Oui. Des questionnements en ce qui concerne la mort de son frère. Et les audios de son frère qui dit des choses. Voilà. Alors, étant humain, Moutako Bang. Ah, Banga. Ozomona, Moutako Banga, parce que Moutako Mona, je me sens en insécurité. En insécurité. Ce qui est comme Pierre, et quand on voit Jacques, et quand on voit Jacques, Ozomona. Et Azo parlait sur la liste. Alors quand il y a une liste, cela veut dire il y aura la continuité de la mission. Saratola TV. Docteur Patrick, langage ni laksaka, soki mutakufi débit à annonce ya liwana e ti ba okende kokunda e trouble na trouble ezala message nini. Omoni wana sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel bando ki baza ebele na kati ya matanga wana. Bando ki pe baza sima ya liwa ya mutu wana. OK. Na Bible le boye. À la mort de Jésus-Christ, Hérode et Pilate, ils se réconcilièrent. Ennemis qu'ils étaient. Saratola TV. Donc au Kim en église, il n'y a pas de non au Bikim Bamoté. C'est ça. Parce que tu belé même dans l'église belé belé kota, l'église on côté tu mutaza malade à côté retraite, n'est-ce que l'hôpital a coufi pe kuna. Donc ça existe. Mutao qui l'église pe a coufi, ça dépend muto ya mbaki, ça dépend parce que au monde de délivrance, ils ont intelligence mobimba. On nzambe pesa biso collection mutuna kirdam, nzambe inspiré yo ndenge nini mutako ko bika. Saratola TV. Et à l'objet Makambo Belé, qui a Kundamwana na Kishasawa. Après, si VV a proposé ce qui a l'album aux Simba Yo Pesa Mwana. Mwana wana j'espère bagolia tout. Boye bi matanga wana to vanda pe wana. L'air ba komi soko kosenga mwasi otozana ye. Qui aligné mwasi makasi. Mwasi pe aligné makasi. Ndeki a lobi jamais na koki koki. Tiko na la banda ko senga gigo la mwasi. Ndeko ne faire osenga a sacrifier mwasi na ye. Faire ndé abando senga j'espère ozoka madame na ngazo. Saratola TV. Galobi ceux qui ponnent nga qui au Kobomanga, Kongo, Mobimeko, Yeba, Makamo, Yozo, Salangai, en tant que le roi Lekino, le roi Moutoumous. Est-ce que Makambo Salananga? Est-ce que Bamisenyo Sotinda Kabango, Makabatuto, et Zakaka Ngai? Wana langage à vie, Nagi, Nakata Salonae, Guy. Saratola TV. La chaîne qui assure, qui assure.
Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble au Ezalakabongo présentée par la vôtre Sarah Tola. Et comme invité Nabiso, il y a Mikolo, invité d'honneur Nabiso, le docteur Patrick, prophète Mobik ici, le prophète des étoiles, l'artiste musicien, le prophète béni du ciel. En tout cas, na yende tout ça là vraiment émission où analysons tous ensemble et zongi. Prophète Azaki na Musala Nzambe, Azaki na ba voyage et Azongi Kishasa ngape na Zongi Kishasa te démarrer ba émission na biso ya analysons tous ensemble. Alors lelo bande konanga tokozala plus mingi na kati actualité tokolobela o etali bongo liwa ya artiste musicien na biso Gigola. Azali artiste ya mboka na biso lokola ba artiste nyonso et puis eloko intéressé nga mingi na vandisa le prophète des étoiles Dr Patrick ezali likambo etali liwa ya Gigola kufi na kati ya église balobaka soko okimi libanda na mokili okoti na kati ya église eza pozwa lobiko mais kokamwa Gigola longwe na maboko ba pagano akoti na kati ya église bisiko wapi liwe ye kokangaye tolo bake ba église nzamba zalaka lisusu te. Pourquoi Gigola kufi kaka na maboko ya basai na nzambe na kati église? Est-ce que ba dema baza na pouvoir ya ko attaquer mututi na kati église? Voilà pourquoi on a vendu ici le prophète Mobi qui s'est na kati émission lelo pour que to meka ko analyser sur liwa ya Gi et puis to meka ko analyser sur ba propos o ezotambola ya liwa ya Gi amona ki ba magorodo babanda ikolanda ye. Est-ce que mutu soki akufi to mutu soka linga kufa ayebaka poati ke la batu maloba ke mutu tel azobomanga? Est-ce que mutu soka linga kufa yebaka mutu azoboma ye? Eza ba point d'interrogation ba question belle zo sala trouble na kati ya communauté et surtout liwa na na kati église batu bakoya ko sous-estimer ba église pamba batu bakobanda ko banga okimela na église sino te liwe ko kene ko kanga ekuna. Alors merci na ba abonné nyonso ba abonné fidèle, ba meilleur fan du monde au bolinga ke émission na bino analysons tous ensemble avec le docteur Patrick. Ba émission na biso ezongi, tout le monde na bino na ba commentaire, bossa la biso ba partage et aux amala mingi. Bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah Tola, grand esprit, Netolva toujours première dame. Moto Zambia Tombola, futur député. Na sepel makasi ko yesu na émission na biso ya analysons tous ensemble. Na pesi ba fan bato balanda biso mote ebele pendant temps moulai ba manqué biso. Mais nous sommes là pour prêcher, enseigner, parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Na PSP président Nangaï, président Diego Milito, où toujours souhaité album na EP ebima esusu na succès makasi mingi nazobe nga EP le président des étoiles. Pour les étoiles les ama bato ba ça va succès mais il y a le président des étoiles et nzambe apambola ye apambola ba onyo swala ndarabiso ba mama makiala kumba vraiment moté o manki biso makasi na manki bino ba président bébé Maman Natalia, Maman Nathalie, que Dieu te bénisse vraiment. Vous êtes nombreux, que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup, docteur Patrick. Soyez la bienvenue encore. En tout cas, dans cette émission. Ça fait longtemps. Merci. En tout cas, docteur Patrick Lelo Oza Penza invité Nabiso étant artiste musicien et puis pasteur, le prophète des étoiles. Yango Tolingi Tosola Mouké sur Liwaya, artiste musicien Nabiso. Sur le plan artistique et sur le plan spirituel, Liwaya artiste Nabiso Gigola. Pourquoi définir à Ondé? Merci beaucoup. Lokola artiste musicien de Nayambami Awa, Batbatuna artiste musicien. Evre Nae Zanini, je voulais me présenter. Evre Elboso, single Nasara Kizaki, Bangoba Kitanapunda, Batika Bisotomata. Nekuna Nayembaki Nazolo Bambi. Elo komisa tongana sengi, kolo yo komisa ngane mo pepe. Epana uti ba ebateo, epana zokende ba ebate. Mo pepe bakanga kayangote, mo pepe basimba kayangote. Kasi ba yo kaka, ele kaki awaye. Ça c'était le single là. Et maintenant ils allaient Likamba Monzoto, 12e étoile majeure. Ndé album na biso o tozolo bela, mikolo kalaming petit toyana ba. Télévision pas na bino pour na kolobela. Alors question autour ni pour na liwa ya artiste Gigola comment na zozo yango
Gigola, c'est un gars vraiment... Sur le plan artistique, hein? Sur le plan artistique, local, artiste, c'est un garçon qui sait bien faire son travail. Liwana et Salinga passe local humain. Ok. Moutako Koufabo est tout jeune. Bible Zolo Baboué. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Les jours de l'homme seront de 120 ans. Sur âge à Koufi. Na 120 ans Zambeloba. Tu vois que non, il y a des anomalies. Parce que si on a 120 ans, il faut bosser analyse. Première analyse, mutu atambola ki malamu. Deuxième analyse, abane ko banga ba parents. Parce que Bible Zolba honore ton père et ta mère car cela a une promesse de longévité. Batebele ba kufaka avant. Il faut tala ba to saka ba boti na bango. Ce que to saka moboti, il faut tala puis marche. La Bible dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Est-ce qu'ils allaient amener péché qui yango bendi liwa parce que là je suis juste pour répondre. Liwa zelo saga nangote et monsieur ça analysons tous ensemble. Peut-être marche ezaki malamuti. Alors ceux qui marchent ezaki malamu ya moto. Moto a cause pour chasser. A cause poursuivi par les mauvais esprits ou peut-être jalousé par des personnes vivantes. Ça c'est très important. Au moins tant moto akufa kawana. Volonté nzambe ezali, volonté bandoke ezali, volonté bato ezali na destinée za na kati wana. Est eza volonté nzambe ça 20 ans. Est eza volonté bato. Point d'interrogation, on va analyser cela parce que liwa oyo ba audio makambebele ba spéculation étant mouli et étant intellectuel, étant homme de Dieu, étant chantre, c'est une perte pour la musique congolaise. Wow. Une musique qui n'avance pas, toujours perdre sous éléments ou ba ko bimse sous musique voilà. En tout cas, merci beaucoup Kanengo Utolo ba perte la musique à Congo, musique ezo avancé té. Est-ce que le toko lo bana kata musique à Congo qui si mutezo primé ou bien talent mutezo primé na c'est le président Diego Milito, lui il chante Andi Makakeno eza talent Zambé apesi et puis atangi na ina ozomona atangi musique abaxé la science parce que même biso ba pasteur babi ajouter à la fois la connaissance abaxé science naie ayebi que science ya ndenge ya science qualité science ya mayele non batebele bakanta so babi science ezalaka OK abaxé science musique eza science abagisi science koyeba que non do soko sangisina nino epesa boye aibi pentatonique aibi makamnyoso aibi chromatique tout ça c'est la musique. Alors musique ya Congo ezaka que non batu bazo croire te na talent nde batu bazo simba bakisi. Voilà. Bazo simba bakisi pour nini pour basa la succès. Oza étoile na yo mais oza sûreté na kozela temps. Tant que tu as na patience te na kat na ye azolinga kozela tante à consulter ba féticheur à okino kota na ba maison na ba secte na ba église na ba loge pour azwa vitesse wana ya kozwa succès rapidement ne ba te belé bazo croire na talenté au monde artiste le connaît ba loko kanza ozomona que notre talent yango ezobeta musique talent yango talent ozomona talent azobeta guitare azoyemba ozoka texte thématique ozoka voix ozoka articulation ozoka maîtrise ya chanson au sentiment que non ça c'est du talent ozomona mais ezana ba te belé à cause na talent Monsieur peut avoir un talent, mais bah si makaka ba kisi bazwa succès. Oyo kamna muto oye motu na même muto pene sa za moye mpinza. Vous ezoko makutu na note te. Vous ezapene ya ko panzana. Azoko kate ko yemba malamu. Mais muto abongo ki asimpe kisi asala succès. C'est ça musique à Congo et baby à partir de biloko wana. Kisi tango simba et comme il faut l'exa papa. O l'exa maman. O l'exa mono boti mingi et comme moi ce que ça bakoti na musicien bien musicien qui na banotia zemi aotia cha bazemi po bana baza batulu ba kufa ye basi babotaka ba mone tout ça alexaka donc pour ça nini azwa succès succès on peut to kama ka mona que non aujourd'hui succès mais on peut le mo peut to peut le mo côté sur mo bela artiste à danger ça Congo aleki et tal artiste bazana ba problème za ba difficulté bon bongo nyoso ça qui on est wapi donc ba musicien bele na ba joueur kutu bazo simba kisi bazo croire na talenté et même ba pasteur bazo simba bakisi pasteur moko yebiye pasteur wana na église na ye parce que ngana za prendre dénoncer je suis le prophète Mobikisi pasteur wana azana nganga ya kisi soki que nous ça zoluka abota na église na ye
akosenga pesa offrande pesa semence opesa offrande na semence akozwa mbongo wana akopesa na nganga oya ye asali ba cérémonie na photo na komona ozwi pe zemi normal tango bota bana wana nde bana kim banefilim ba géant ba démon ba sirène un pasteur tu vois Dieu t'appelle et puis tu fais des histoires pareilles. On est maintenant dans la confusion. Oh, musique n'est pas zaboué. La musique c'est transmettre la joie. Ngai na pasteur. Mais ce qui m'ont yemba social, vie ezali. Azo nazo kendete. Somme to yembi amour. Notre bien-aimé Salomon, il a chanté l'amour. Azol ba que non, chérie viens à mes côtés, chaleur ne sala ngaba bien, na linga rosa peme na yo, taloza kitoko, tala toloneuse alokola ba jimo ba gazelle, tangozo tamula, tout ça. Là c'est Salomon. Mais oui, bien sûr. Pour ba te bel batang un livre cantique des cantiques. Ozomona. La musique c'est comme ça. Alors ngana za contre musique oyo ya kisine, naza contre musique ya muté. O kito mata. Pasteur nini soki azana mwasi na yemba toma vocal ya kofite ya JBT ya nanite. Bamba na mwasi na ye. Au moins que nous bloque beta wana moi que nous pasteur pe moi ayebisi pe mwasi na ye. Ata ko yemba tema lo no baloba boy. Chérie sukaka na ma balcon ko kita kunate. Ayebi ndemba ko. Ayebi. Net ngana sepela na elo mo waze ko loba bi soko moni mwasi. Akomi ko loba makambo mbanda. Oyo amona nante cela veut dire yende azumi bal musique. Ça je l'ombanda. Alors qui si comme comprimé na musique na biso. C'est ça ce qui fait tomber la musique congolaise. Merci beaucoup docteur Patrick Kanengo lobi makamba ba kisi wana. Est-ce que succès à sacrifice humain, succès à Makila, et qu'on dirait pendant 20 ans? Succès à Makila, qu'on dirait. Wow. C'est que le diable donne. Ayaka coupé ça à gauche, à Botola à droite. Mais la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu vois que non un succès suivi de chagrin, cela veut dire que cela n'était pas venu de Dieu, cela était venu du diable. Amati Akwei. Nalbi abamisi ko bagato bivens ba matana moka o yo moka o so ka de que non Alexis Moutaboy Moutou asali succès na été temps na e oko ça succès faut savoir aussi le temps de succès existe. Bible lobi na Proverbe chapitre 27 et lobi boy il y a pas une couronne éternelle car la richesse ne dure pas pour toujours. Richesse c'est où mina libéralité même ata fait Charles Mbaba ne ko yibisa biso boy albi oko ça succès mais Roumi l'a pété, Lukambo nous a investi au Salma Moussous parce que le bureau a fait battre Moussous. C'est comme ça, Nzambia Salabongo. Une autre génération s'en va et une autre la succède. C'est ça la loi de la nature. Alors, succès, il y a qui c'est quoi où met la libéralité. Ce qui est en Zambie, écoute, où met la libéralité. Parce que dans le Proverbe chapitre 27, Barbabon a combien plus forte raison. Il y a Satan qui met la libéralité. Et qui met la libéralité. Et qui l'a chagrin. Mais bénédiction, Nzambie, chagrin et zalakate. Ce que mon chagrin, papa kokufa et maman kokufa, kokufa la baleki, ozo kokufa la sur banani. Tout ça, ce sont des histoires où ils ont chagrin. Donc, l'orchestre, le guitariste, le ça la balance à matin à podium, pas à koufi. Si on perd des solistes, non, moi, donc, ce sont des problèmes qui existent dans la musique congolaise. Au moins, nos présidents maintenant, nous avons un podium à koufi. Mais comment se fait que nos musiciens, ils ont une potentialité, ils ont un corde vocale bien. Non. Ça, ce n'est plus la musique, c'est du fétichisme dans la musique congolaise. Donc, il y a des féticheurs dans la musique congolaise. Ok. Merci beaucoup, docteur Patrick. Tozaka Nangamba Liwa Ndeko Nabisogi avant to Simba côté Tali Makamba pasteur. Yo étant que prophète des étoiles, ozana misumi balé à Romona, omona rana buto mona rana moi. Kota l'émission wana o Gigola asala kina journaliste Ndeko Migenyema. Est-ce que aza penza to azala ki penza na kati ya ba secte o yazolo ba na kati ya émission? Eza lokuta. Eza lokuta ndeko wana azali na bakisité. Gigola. Na spiritualité. Gigola azali na bakisité. Pourquoi je m'explique? OK. Soki mutu azandoki. Omoni bandoki ngana sina biso déjà une émission pour moi. Soki mutu azandoki abongo la mutema te. Parce que ndoki côté na makila. Na makila. Ba témoignage nyonso bandoki basala kawana. O nazaki boy, o naliaki batu mibale, o naliaki batu 10 ezaka lokuta. Ndoki moko ayebisanga lobi boy. Il y a un serpent. Nyoka moko telemela biso na fond boye.
ba pekisa biso to pesa témoignage vrai ceux qui n'a pas témoignage vrai nyoka wana ko tout tangaka na front pas maman na ko na kufi yango na bandoki ba témoignage nyonso basaka ezaka lokuta alors mutu ye moko akoti na science occulte mutu moko za mutu bakisi abo marabatu asaka mabe ye moko bana komi dénoncer boy ezalaka te occultisme force nango ezalaka dans la cachette des choses. OK. Ceux qui ba démon ba yekola koboma batu na ba pongi na kolala na ba kozala na ba cachette katimini ba mibimisaka te tala bandeko ya Joseph balobi boye tozo ataba to bomaye tozo makila to pakola na elamba ya Joseph to lobakeno une bête féroce l'a dévoré bazo boya kut ko lobakeno biso moko mbato to teki to lobakeno une bête féroce l'a dévoré bando ki bakosa ka balinga ko mibimisa te ba occultiste ya solo ba mibimisa ka te so moi mutazo loba ndengo wana eza na ndengo wana te pour moi na spiritualité moi mbalo ya simaki c'était tala muta simaki sa boma batu akono milo bakeno na simaki na boma batu bon batu ni ya boma combien de batu donc un occultiste ya solo ayaka ko se dénoncer te ndoki ya solo ayaka ko mibimisa te na zandoki non ça n'existe pas nako lota yé na ndoto nako mona mais yé moka ko ndimate c'est ça yé mo ndimate donc wana isa réponse nako pesa yo ono yemo bande ko loba saki mission na zobozi asali boye azaki ndoki azemu tabakisi non wala na cimetière non pas mama muto ki no la na cimetière pour ngongo ya hernie donc 0 et 5 heures pour battre la mukaka 7 heures pour pongi malama ngwana ti yo la na cimetière bat balala rati na cimetière ba occultiste ba kendi ba sali opération bazongi on te dit de dormir tu vas dormir comment ce sont des histoires spirituelles biso ba to comprendre spiritualité ne toyeba na cimetière ba kendi to la li pongi non. Tu pars pour opérer spirituellement et puis accomplir une mission et puis tu rentres. Ce n'est pas que nous aller là-bas dormir là-bas, non. Merci beaucoup, docteur Patrick. Mais est-ce que Moutou Lelo yo na profité na tout na Moutou na oyo? Est-ce que Lelo Moutou sera linga kufa? Aye bakake ndenge nazo kufa boye Moutou ndazo bomangai. Po tozana ba audio mususu zo circuler. Guinée bande ko annoncer ko lobela sur liwa na e mutu azoluka combattre mutu azokombattre vie na za na posa acha mutu na ina se mutu alinga kufa yebaka ke no bazoboma ye ayebaka nazo peso signe ba événement ya minene mbotama kokoma mokonzi kobala na kokufa okomona yango na bandoto bio kozwa message ate pa mutu aliboma soki mutu anga koma mokonzi président de la république ata pasteur mususu amuka mpaya ata yemoko ata mutu aliboma ata na bakoyebisa yo kozwa mokonzi oza étoile ya munene kozwa mokonzi bakoyebisa ye soki mutu alinga kufa bakoyebisa ye ata ye moso aloti na ndoto te ata mutu mususu akoyebisa ye ke notala na lotaki ndoto tel ata prophète na nzela ata prophétie na église bakoyebisa ye mutu anya kufa ayebaka pe akomona nga moko na bela makasi je pense l'année passée na pesa même témoignage na matiti na mon esprit na ngekei na komi na monde wana monde des esprits mais na bano matana no kitati bato bakufa na négativité ne bakitana na si o bakufa avec spiritualité positive ba mataka likolo na komi na monde wana na moni ke no mais ngana nzabo ngana komi en ndenge nini yebisanga na zana posana mona muto ya bominga soki zandoki soki zanani muto alenga pona kende na kufa boy muto na ayebisanga zelala la kisao na moni misu na nge fongwami. J'ai maintenant reçu un œil panoramique ne balba en français. Donc l'histoire est à la monde entier. Nathalie monde entier na moni mutute ya bominga. Na moni pe muto azasi maliwa na moni ete. Nde na lobi boy. Loka nga moni muto bominga te tikanga na zonga. Nde muto na opesanga abi réciter verset ya Psaume 23. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans. Malamo pour na zonga na bomoto na nga bona nzoto na nga. Nde na bando réciter pe na sambeli na belaka makasi sur place malade yekei mama Sarah. Amen. Ozomuna. Alors soki muto alinga kufa ayebaka sope ba luka ye. Ngana sina bondela pona mwasi moko. Mwasi wana pe oyebi. Na beto pe li solo na ye. Mwasi wana penda ba kufa. Na zai na ndaku na ye. Ti asekui. Abi na amona batu misatu bazo ozwa ngai. Na batu misatu na moni noko na nga azoya.
Prière. Moi, je suis full. Prière. Comme même à Lille. Ti à la mouki. À Monaki Batu. Et, Kalamingite, ne connaît moko. Aïe, vous savez l'accident à moto. Tant que l'accident à moto, l'école Panzani, il a fallu que le colo, le traduit praticien pour traiter. Aïe, qu'on peut s'appeler le message, on va toi qui si on a traduit praticien. Alors, ne connaît pas moi si Baboma qui est déjà mes bateaux, ne connaît et ça qui nous connaît pas hôtel à Tangina Combo. Oui. Donc, ce qui m'a dit à Koufa, à Monaka Batou. Pe Alobaka. Oui. Pour Batou, Alobaka, qui a coca et Kolobate, n'a comme un état malade. Et l'autre côté, Tata moi si n'a propre à Koufa. Baby Singer a dit que non, qu'il n'est pas bon de la pona, bandona ma bingi. N'a pas si je sali BBC, Tata moi c'est banambote en France. Abinanga bi pasteur, Azobela Makasi. Keneote azana kata koma lobate oya misata Yesu. OK. Tangu na komi na kata koma. Na moni muto alali kuna batu bazaki bele. Na bengi na kombo alamuki to solo li penza boy. Mutalali na koma. Nazo biso to solo li boy. Et puis ça mi mala moko te. Mama leki nanga propre. Alamuka na koma to solo la na ye to solo li. Il était question que nous battions côté à côté. Mais on a côté to solo na ye. Aïe bisinga makambo tel. Azak moi c'est un grand politicien, un politicien parce que ministre même il y a nini aéroport tout ça ministre de transport et communication. Ozomon. Ce qui mutania kufa ayaka et puis à Monaka ayebaka. Voilà. Merci beaucoup Dr Patrick pour la précision wana na makambo etali baliwa ya batunios en général les aka pour na guité za ba question to mitunaka réaction ya ba musicien ba artiste musicien après ndeko kokufa parce que avant ndeko tango babimisa ki vidéo na ekazobela to mona ki ata assistance ya musicien ata mon côté mais to moni ndeko gi akufi ba musicien nyonso babandi ko poster repose en paix est-ce que bolingo ezalaka na kati ya monde ba musicien même chrétien même ba musicien profane ndenge to lobaka est-ce que amour réseau exister na kati ya musique à Congo amour ezate ni pas ba pasteur ezate pasteur ndenge zaboya azakwa refele soko kufe okei amour ezalate na musicien chrétien pona koma kuna musicien chrétien amcc na nwana ezalaka tant frère mumba yazalaka tant frère mumba yakufa batu nyonso ba président amcc wana amcc to mona kiloko moko te batu nyonso wana basaka kiloko moko te ozomona bolingo ezate assistance ezate frère JB Piana yima na nzemu ya Ezau abi mutu soki azobela ba famille bayaka ate bayaka kotala ete mais soki akufi ba cercle malamu ba bilamba malamu ba catafalque kokune na nécropole ndenge moko ndeko azobela ata mutu moko te ba leader nyonso wana assistance te tant mutu akufi mes condoléances kende na kimia non ça c'est mauvais. Ndemo kono musique ya Congo ezokende liboso te. Ba américain ba sala we are the world. Ba sangana. Ouais. Et puis sa force moko. Nzambe apambola frère Félix Oazé ko na moni alba ke non ba koso bolingo ezate ezana tina moko te. Siko mutakufi ba fleur ko ya ba cotisation ko ya et puis yamabe au moins que no bato ba ko ya na matanga ya mowei ko lakisa ba griffe ko lakisa ba mituka. C'est ce qui se passe au moins que non star oyaye na mutuka na griffe star et puis bazo pesa na motete ba concurrence ko lakisa na babasi et ba binemi au moins que non so ba vanda ki boy o star oyaye apesi mbote a sauter donc ba ko luka ko yeba na kata matanga mutu. Voilà ce qui est mal au jour d'aujourd'hui dans la musique congolaise. Oui, Docteur Patrick, langage ni laksaka soki mutakufi débit à annonce ya liwana e ti ba okende ko kunda e trouble na trouble ezalaka message nini omoni wana sur le plan spirituel bando ki baza ebele na kati ya matanga wana bando ki pe baza sima ya liwa ya mutu wana OK na Bible lobi boye à la mort de Jésus-Christ Hérode et Pilate ils se réconcilièrent ennemis qu'ils étaient na liwa Yesu Masia Pilate na Hérode ba yokani ba sololi ba bongisi
bazara ba binemi so moni liwa et puis les sous Bible lobby à la mort d'Abraham Ismaël na Isaac bakutanaki bakundi papa na bango. OK. Donc ce qui mutakufi des ordres de troubles les salama c'est que bandoki bazali ebele nakati ya liwa et puis mulimo ya confusion eza nakati ya famille songolo to nakati ya libota oyo ba zuili kamoyo tolo bande balobaka makile eza makasi. Mais oui nazo ebisa o mama na ngai soki mutu ole mutu wana za makila makasi mama makila makasi za spiritualité likolo. Jida tekaka Jésus abima 40 jours 40 fois. Ah Jésus abima 40 jours 40 fois et pas ba yekoli avant matalikolo. Wow. Soki muto teki yo trahir ye esprit na ye okende wana te. Ndemo no kanye baboma ke pas belle. Bible bike no makila belle bandi ko ganga nzambe ayoki. Et nzambe a maudire bato batikali a maudit saka Caïn. Alobi tu seras vagabond. Soko bomi muto za étoile. Taya muto na so kokina nte na bandel j'insiste je réinsiste. OK. Soki taya muto ya liwa e kokina nte. Obomi ye makila ya muto na ko venger. Muto na ko bando bimela yo. Muto na ko kwesa yo. Muto na ko ridiculiser yo parce que tane ko kakite au forcer tana yo bomi ndenge taya belle ko kakite Caïn a bomi ne makile bandi ko ganga makile za na munoko eza na maboko eza mutu o ya kufaka te. J'en profite pour na bato balongola bazemi. J'en profite pour na bato basara ba avortement au docteur atindi. Ozo bo makaka mutu. Yeba ke non ndongo bomi mutu wana bano réclamer makila na ye eko kende bongo te vine eko kende bongo te ndeko mona bato ebele ba souffrir lelo à cause ya ba avortement obomaki mutu dans la Bible zo ba personne ici sur la terre n'a le droit d'ôter la vie à une autre mutu moko te azana droit ya ko ôter ya ko longo la vie ata bébé azan embryon nzambe abi si Jérémie avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman je te connaissais je t'avais établi prophète je t'avais consacré qui es-tu pour ôter la vie d'une personne que Dieu a dit oui, que ces derniers soient en vie. La personne va te tourmenter. C'est ça en fait la spiritualité. Il y a un moment que non, na 10 commandements et pekisami kobomate okolingama sabate ko sala mabete. Soko sali mabe li futi ezali awa na mukili. Ato sengi bolimisi. Yo kanti ke non ndenge boy soko za pasteur okomi pasteur lelo oyibaka ba kataka loboko nde soko mi pasteur loboko bimi ekobima te yango bi bezolo ba boye que votre douceur soit connue de tous. Recherchez la paix et la sanctification. Bato belé balukaka sanctification na tambo banga nzambi mais paix baluka ngote. Il faut qu'on recherche cela veut dire paix zawapi ozolu kaluka kimia ezap na libala luka kimia na mbali na yo yo lingaka ko swana oluka ba problème luka kimia na famille na bana na yo rechercher la paix et la sanctification sans laquelle ne baté français balba mabi sans lesquels ngana bi sans lesquels biloko mi balé personne ne verra Dieu. Il faut les rechercher parce que ça biloko zara remona na kate. Voilà. Merci beaucoup docteur Patrick. En tout cas tozaka na makama matanga o parce que eza dossier moko familial o ezo affecté ba réalité toza ba africain ba famille belé ba kutani pe na ba kutana pe na ba situation o eza lelo yo comment na ndeko ya artiste na biso Ferregola ya mowe pe o ya uti kokufa ko sala apparition na ye na média pona ko bimisa makambo ya ko kai ko bimisa to ezaki makambo na bango ya famille alongwe na famille azobanga prochaine tour nani ndako kufa na liste. Est-ce que il a haute trahison envers son frère, soit il a la vérité, soit il est jaloux, il y a des gens qui ridiculiser dans la communauté. Ndeko orli oya lobi makam oyo nakoko zala ni pour ye ni contre ye. D'ailleurs la première des choses c'est la famille, c'est l'émotion. L'émotion. Koko fait la motonan. La deuxième des choses, des questionnements. Bah, audio circulé, ainsi de suite. Oui. Des questionnements en ce qui concerne la mort de son frère. Et les audios de son frère qui dit des choses. Voilà. Alors, étant humain, moutako bang. Ah, banga. Ozomona, moutako banga parce que moutako mona que je me sens en insécurité. En insécurité. Ce qui est le cas Pierre, et quand on doit jacter, et quand on doit jacter,
Et Azo parlait sur la liste. Alors quand il y a une liste, cela veut dire il y aura la continuité de la mission. Alors, moi je trouve que non, koto wana kobanga ne mutu esala ye. Ndi azo le kaluba bongo. Na be mission koluba. Or, la Bible dit ceci, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Soko bangé comme la yo. Soko redouté eye la yo. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut avoir la sagesse. Oui. Parce que, non, pasteur, homme de Dieu, je ne suis pas là pour attiser les faits. On est en train d'analyser sur la mort de ses frères, de ces derniers. Comment, si tu n'as pas de preuves tangibles, parce que ce sont des choses spirituelles, comment tu peux passer à la télévision, confirmer quelque chose que toi tu ne maîtrises pas dans la spiritualité? Est-ce que tu as des preuves tangibles, malgré les audios de ton frère, malgré tout ça? Est-ce que tu as des preuves tangibles en termes de spirituel? Parce que au monde est belé, au monde esprit me m'a plus basango, esprit me m'a basango likamboyote, bako la tsa opébé. Il y a ce qu'on appelle masque au balatsakabatu, ba masque dirigé. Si par exemple ma rejeté bako ko solo pe makam. Est-ce que makamba le pono, est-ce que c'est solo? Ça c'est deuxième volet. Premier volet dans le baki, deuxième volet, je trouve que non, il a fallu que non à utiliser sagesse. Parce que c'est une question de la famille. Quand il y a un problème, la Bible dit comment un adage dit, les linges sales se lavent en famille. Est-ce qu'il faudrait passer au lieu public pour en parler? Alors, quel sera le sort de la famille, l'honneur de la famille? Honneur à la famille, battre la kayango. Passer à la place publique, moi je trouve que non, ce n'est pas vraiment bien où il y a ça là qui. Et puis, ce que nous, saleli adage à Congolais, ce que mon indo belela avant mon ekouf, c'est pas non belela qui. Moi je pense que nous il faut pas que nous sommes indo belela pour mon ekoufate. Mais Margot beleli mais mon ekoufa. Cela veut dire des personnes pareilles. Ils doivent s'attacher plutôt au Seigneur Jésus-Christ pour protéger à venir. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va arriver. Alors ne crains pas. Le roi David a dit que non, Nazo temble dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Je vais y traverser. Aussi longtemps qu'il avance, la vallée reste. Aussi longtemps que la vallée reste, lui il s'avance. Aussi longtemps qu'il s'avance, il va vers la nouvelle montagne et demain, après-demain, il sera encore de nouveau sur la montagne. Voilà. Merci beaucoup, Dr Patrick. Ah, tu continues à ngamba pasteur parce que Guy a fait dans quatre églises, na maboko ya pasteur Mukuna. Dr Patrick eza mutuna oyo toko kende nango nzela moko na ba audio mais na kolingana nto solo la sur yango batu ba ko mituna na bandako et pas nzambe nde sika lobiko ezali ndenge toyo kaka. Mais comment Guy a uti na ndako ba magicien topé na ndako ba ndoki ndenge za kolobama makufa kité. Mais Guy a tie makolo na ye netonga esiko wapi lobiko ekoute pa ya Jésus-Christ, Guy a kufi. Tolobake lobiko eza na kati ya l'église te, tope ba pasteur nde bazotambola malamu te, Guy a kufi na église pona nini. OK. Na kati ya église elingolo bateke no mutu akufa te na kati ya église non. Anania na Safira bakufaka na kati église na Nouveau Testament. Okay. Ça existe. OK. Pona mabe na bango moko basalaka. Masumu. Ozomona. Tango yo sala mabe. Mabe soki komi belé nzambe akoboma yo. Bible biboyi. Bana Israël. Pour bakota na terre promise, nzambe bane kozela que na français babi Dieu attendait que les péchés des Amoréens, des Cananéens deviennent à son comble, c'est alors qu'il va les chasser. Celui masuma mutu est commis à son comble, nzambe akape ko boma mutu achasa ka mutu. Par rapport ya église nengotu mutuna. J'ai du respect et de révérence pour cet homme de pasteur Mukuna. Na sens na lo baboy. Na côté la été moninga moko. Ngana bano samé na église na biso na longwa na église na biso na keno samela na aseka pendant 8 fois pasteur Mukuna bimelanga. OK. Azo ibisanga yaka na zana makamuna azo ibisa ya malampo pambola. Yaka na zana posa na yo. Yaka na
Et à ces derniers temps, même avant le temps où on a sanga naïe, na l'autre sous passé mukuna simina lobo voilà ti pembe pembe. C'est un serviteur de Dieu. Naza pour yété, naza contre yété. Nazo ba marmou est vrai. Mais quels sont tous les actes tellement majeurs. Mutoye na kat église. Parce que dans l'église, bato bazare belé, l'église au bato o zara munene, bato bazare belé. Ouais. Akene ko kuya na maboko ni parce que na ba seke zara ba prophète. Akwe ki na maboko prophète, nini po landela, yé santé na evi na ye. Bon moi soki prophète ou na za na puissance té, azana nguyate. Ça c'est un problème. Entrer dans l'église et vivre en Christ, c'est des choses différentes. Amen. Au côté de l'église, l'église ne sauve pas. Ok. D'ailleurs, la religion ne sauve pas. Le christianisme même ne sauve pas. Parce que nous avons des chrétiens, nous avons des chrétiens. Le christianisme même, ça ne sauve pas. Pourquoi les chrétiens, entre parenthèses, comment mettre un sur Christ, c'est tout le monde, c'est tout ça chrétien. Nous avons mis ça chrétien. Nous avons raté makambo comme tout ça émission pour nous. Alors, nous avons mis na quatre églises mutoyo à côté milima be kolanda pour milima be landa bati na quatre églises ekotaka na quatre églises maman Sarah na quatre églises ngana mona frère moko ba samela pone na quatre églises pour na ba mari de nuit ba yate ba femme de nuit tozanga na retraite mais na tongo frère zo ba no même atana butu lelo ayaki to sangana ki et puis ala na place côté pasteur ateyaka à celle makamou femme de nuit on appelle frère à police pantalon dans l'église dans les lieux très saints na kati ya mileba na nzambe sata ya katala na histoire à Job Satan va se voir bandaka na mukili mais Dieu s'est réuni avec ses enfants et Satan outaki na mukili aye ko se retrouver na lola nzambe a tourné d'où vient-il Satan oh non je viens de parcourir la terre as-tu vu mon serviteur Job oh non je l'ai vu Satan a réclamé même via Job til besoin nzambe kuna donc au qui man église il n'y a pas de non oubli qui m'a monté. C'est ça. Parce que bateau belé même na l'église belé belé bakota, mais l'église on a côté tout mutaza malade à côté retraite, n'est-ce pas que l'hôpital a couffé pe kuna. Donc ça existe. Mutao qui église pe a couffé, ça dépend mutoa yambaki, ça dépend parce que au monde de délivrance, ils ont intelligence mobimba. On nous a appelé ça biso, collection mutna kirdam, nous avons inspiré yo ndenge nini mutako Kobika. Biso ngai docteur Patrick le prophète Mobik, c'est le prophète des étoiles. N'a pas utilisé maï. C'est biblique, l'esprit de l'Éternel mouvant au-dessus des eaux. Jésus a joué so inaye a craché na mabele a zuba zelo a tiena miso motu n'a pas utilisé ma futa. Mais l'église a seka ba utiliser maï te ba utiliser ma futa te ba utiliser logoté. Nous tout ba ça il a rangoté. Selon doctrine na bango. Ouais. Ozomona. Alors, inspiration ça m'a inspiré inspiration de mususu. Kuna peut-être baza limité biso ça la le nom de Jésus-Christ mais Jésus-Christ sango yemo ça la ba ça la ba poto atini mutu va te laver au réservoir de Siloé. Jésus a accueilli dans le Nouveau Testament après parce que le Nouveau Testament ba na Matthieu, Nouveau Testament ba na Actes des Apôtres. Jésus a accueilli ba apôtre ba zu relève. Bible zo ba que non mouchoir ya Paul, ya Pierre et biki si ba malade. Et lilingi ya Pierre et biki sa malade. Bible zo ba que non na Jacques chapitre 5, verset 24-27 comme ça. Y a-t-il quelqu'un qui est malade parmi vous qui l'appelle les anciens de l'église? Que les anciens prient pour lui au nom de Christ, Jésus. Après, il ne faut pas parcolayer ma fouta. Ma pratique spirituelle est ça la makamu. Qui lui est seulement la pratique dans la cérémonie. Nous avons besoin de moutou. Poto poto abando salamutu. Ce qui moutou moko azaki on a bien tali ah. Bonganga. Oh ezanino. Eh biso ka kombo ya Yesu kaka. Biso ka kombo ya Yesu. Non. Au monde be esprit nga matériel. Nzambe atuni Moïse ozana nini? Ona zana bâton. Bokango ekominyoka. Simba na mukila ezongi normal. Bana Israël nyoso ba prince nyoso bazaki na ba bateau. Nzoka ne bateau ya Aaron ebonga maki lingenda oyo lingenda ro ebonga maki comment na tongo tamba tion na temple na comment na tente d'assignation et bimi se folo lo mbambuma mandie. Ezaki ba spiritualité bazaki na ba objet. La spiritualité demande parfois les objets. Pour nzambe azanzambe kiti mamo ero big sabate. Il faut que tu aies un basal matériel. Nous avons un milima B. Et quand tu as un niaou, tu as un attache. Niaou, tu as pembe. Niaou, tu as moins d'attention. Beaucoup de gens ont un niaouti.
azali porte d'entrée oyo fongola na esprit écoute na ndako na yo. Donc voilà, peut-être ce mutabika qui peut-être respect à la spiritualité na ba pratique ça la makuna te. Pour na chasser milimo wana. Mutu soka ngaloka yo mama Sara. Awokena ndako nganga, azu poussière, azu manase makolo mabele na yo. Toka ba histoire evoloko. Akena ngokuna ndeke oloba. Mutako zo suki na yo. Mutako zo manzaka na yo. Amemi na monde ya ténèbres. Alinya matérialiser yo. Certains vont utiliser ba matériel. Combien biso ba nzambe tozo ignorer ba biloko oyo. Bon, bino bobo yaka. Bon bi que no mai bo ça la te bo ça la mafuta te. Bo que no baptiser ba toi. Na mai hein. Merci beaucoup. Merci docteur Patrick. En tout cas, tout comme vraiment na souka émission na biso, mais avant tout aussi les sana olinga to landa vraiment témoignage o ya ndekwa za ki ozala nagi abande ko assister gi na église kuna ya ACK ya pasteur Mukuna pour que to continuer na sujet na biso ya ba pasteur to landa na. Sika kovanda, c'est vrai? Oui, exactement. Mutu ayaka kofuta ndaku wana eza mama ya gi. Lera futu nde lero to na église nde passé muku na obité lopango wana bo futeli ndaku baza même cop na yaya na bango baza na kindoki moko do bati bakuta na kana temple baza na kindoki moko na faire rigola. Voilà, le temps que gi aza na lopango wana information na izo passer pa yaya na ye na monda mulili facilement azonga sukuna te bomba na yao nembongo yao lia tindi mbongo wana nde toke ko somba mus ngam na sombi mus nazana ngo video pe tozo somba mus na ye na ngo na memi ya telemi na mfe manger telema a telemi to tandi na ndako ba pesa ki nazana video na ko na pesa ki mukuna pasteur mukuna mta pesa ki pasa kovanda aka na église wana eza lupango munene eza bandako bele wana bato pe mususu ya ba malade bazalaka wana pasteur mukuna nda pesa ki ndako wana eza na kati ya lupango église. Ezate kande o église na kati ya lodo obimi na ndako koti na église obimi na église koti na ndako oui l'air siko asambe nde apesi biso condition wana nde na bisiki na bité mon cher le quoi pasteur alobi bosika au monde na loin awa eloko monsieur ko les ate yo zo vanda tu jusqu'à dernière minute mwana mobile azo lingo kata moto nazana vidéo et ceux qui n'ont pas lancé na réseaux sociaux sikol donc naie na famille na bango do moto zo tumbama to garder babo wa kunda mowe to yeba papa Christian yo s'abonner pas na nganga na sala retour na Orlando na privé ato tinde na ba vidéo zo kata motema te juste ba vidéo za ka kino abukene pa ba sala nzambe te ba sala nzambe za koloba na za mana besoin nango nyonso wana eza obligatoire na otinda na nganga wana eza problème te mais oya kata motema puisque alobi makambo belé qui akunda mwana na Kishasa apesi vie a proposé ce qui a l'album ozo simba yo pesa mwana wana j'espère ba golia tout oyebi matanga wana to vanda pe wana l'air ba komi siko ko senga mwasi otozana ye ki alingi mwasi o makasi mwasi pe alingi makasi ndeki alobi jamais na koki ko tiko na banda ko senga gigola mwasi ndeko ne faire o senga a sacrifier mwasi na ye faire nde abando senga j'espère ozo ka madame na ngazo l'air to vanda de mwasi otozana ye longa kanga micro s'il te plaît papa Elonga l'air lelo asuki sigiti na suka oyo papa Elonga kanga micro to peso maloba après s'il te plaît muna tourner ndeki alobi jamais na repesa mwasi na ngati na linga kemingi donc soki na peso mwasi iseke o soki opesi nga mwasi te nga wana ekoluka kaka yo moko ya lobi soki pona nga ki okobomanga kongo mobimbe koyeba makambo yo zo sala ngai en tant que lokwa leki no lokwa mutu mususu est-ce que makambo sala na nga est-ce que ba mise nyonso tinda ka bango babomaka bato to ezaka ka ngai wana langage ya vie na gi na kata salon na ye Gia kosi a tué voice à ça le roi zotinda voice et pas moto et pas nanga enregistrer malobana mais atindité enregistrer yango a bombiango na téléphone na ye nazana ngwa leo via siliki abimisi na salon ndeko kende gia ke na ndako da butu na ngoji abandi obe ngana zala ite na zala na kasumbalesa gia benga o mo cher nga place on a bien te yaka donc alongo na kasumbalesa na Kishasa na vandi na ki ba maladi nyoso tu ya ki bato nyoso ba loba na mutu moko ta komi pa mona ki puisque so mutu akomi toza na réseaux sociaux mutu moko ayebisanga bilamba ki alati ayebisanga nga komona nga Christian ayebisanga bilamba na lati mukolonga tozo kende na ki e pa passer mukulu azate à part moi si yaki
Moutou Alibanda bando s'intéressait mingi du matin au soir, et ça grand frère na Orly. Moutou Moussou bando s'intéressait makasi na Guy, et ça maman na bango. Azo koka komona mwana na ete akei pena akei kokomata bango mba azo sambela ka pomona na yabika mama wana. J'espère que nous sommes audio wana mais qui avant kufa aza clair qui asimba ne kisi oui asimba kisi succès asimba kisi que mutoko salima bete Maman Zela, il y a peut-être une information. Zela, papa Christian, si ça n'a pas papa Christian, on peut savoir information, ça sûr. À routine de l'image, on a preuve. Papa Christian continue. Nazolo ba mambo naza sur mutunyo sa s'abonner pa nanga. Doso lobby ke biso ba net ba comme intimider puisque baza boy. Le roi likambo baza so muto ayebika se ke ba comme intimider déjà moi c'est Guy. Na téléphone a changé sim. Numéro azala na ngo wana zana ngo sote so bomeki na changé sim. Ba comme menacer ba ko beta ba ko boma et tout ça na bise ba kosi yo. Na changé sim baza sim wana sauter sur votre information. Maintenant l'air si ko mona mobile tokene kuna muto a s'intéresser mama ko ka ko azo ko ka kutala kite. Donc maman azo kende ko sambela pona mwana na ya mobile abika. Azo ko kate information so ki nga na pesi mama te to sonlaki na pesi mama te tout soit Guy a bengi grand frère na ya poto. Viorli a sololi na mama netozao. Mama azo ko kutala kite azo so ki atale bu aroza akole la neti suka. Donc, non, c'est vrai? Oui. Donc voilà. Je crois, docteur Patrick Tolandi audio, on a bandé connu sur Barolanda, sur Nandaku. Na ebité, na kangika ba point misato na katia audio oyo. Pasteur Mukuna, mtaloba ki na Guy alongwa na ndaku o mama na ya bandé ko futela ye. Parce que ndaku wana ezaka ka ndenge moko baza en relais na grand frère nae donc ben information nyonso spirituellement izokomena ya nae. Est-ce que lien ezalaka na ndako esika ya kovanda lien ekoko landa mutu na nzela ya ndako esika ya kovanda to pe na nzela ya mutu azofutelo ndako? Mais pasteur Mukuna aza prophète. Ce qui a lobby likambo c'est qu'il y a yebitina. OK. Ozomona. Pour les balba que non les murs ont des oreilles. Yoka se battre balba bongo bakosa. Bakosa te. Les murs ont certainement des oreilles. Ngana bagisi les murs ont les bouches ont des yeux pour voir. OK. Miseza na ba misu pe na matoi na munoko koloba. Ce qui a le bin ngona longole kuna ya na église koto. Pona nini tout monde a montré que zo traiter na ndako et que nous a distant. Ambulance genre moto na ye na hôpital ba yeko hospitaliser ye po ba landela kaya moto wana c'est que mona ki kaya komi mabe kaya komi critique et sur le plan spirituel tant on que non alongwa kuna peut-être des communications il faut une église pour couper communication alors makambo physique na makambo spirituel za ndenge mokote biso to zaba minganga molimo so na bisi mutu yaka kovana na permanence on une église peut-être bazo lukaye na famille na bandeko na baninga na ba voisin mutu ya lobi que non ye ndimi que non asimbaki ni pikisi mais tant on paye asimikisi kuna na église ko na koto no samela kuna côté ba memaki et pas ndinga tangi pas zobozi église on est église chrétienne mais église on sort aussi bikilate ba ko yelo pe ba baluke liyo alors donc liwa mona mobile oyo vraiment eza liwa moko il faut mukili réfléchir tantôt d'une manière ou d'une autre il y a des échos sur le mabezo tabisika tata mo sinanga ebisa nga boy abi muto azandoki o sala mabe na batu na baninga ata mi bombi bozoe ba ete ndoki nyonso tu solo mabe na ye yebanaka o mona ta ba ko lota epa ndeko na ye moko boy epa ba semeki na bato apoto na bato angola o mona bandoto ane bando sangana ngapa lota muto mabe ngapa lota muto mabe c'est comme ça. Alors ce qui muto ayebili kambo ce qui muto ayebili kambote ayebili kambote donc je pense que non et tant le monde mobile le la pasteur par rapport à audio oyo ça aussi il y a des questionnements vraiment. Parce que animi que non asimaki kisi ya protection what protection au cas. C'est lui qui va te protéger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le protecteur.
il ne dort pas, il ne somnole pas, il protège le corps, l'âme et l'esprit. Wana se ke nenga sala ki tubela na église ya rundima kasimba kisi parce que apparemment ya zolo ba makambo yo esalama ina kati église. Donc peut-être na tubela ya Guy annonça ki andima ki ke na simba kisi. Donc awa déjà Guy a commis déjà dans le Seigneur. Azo témoigner. Dans le Seigneur, il est en train de témoigner aux hommes. Alors muto azali dans le Seigneur. Na kati ya Kristo. Ceux qui a koufi nzambe andimi ke no akende. Amen. Ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui sont dans kati ya misala mabe. Là, c'est autre chose. Mais quand il est dans le Seigneur, il témoigne ici. Je pense que nous ceux qui accueilli mulimu na yepemi na kimia na esike santo azali na paradiso. Là, c'est ce que je peux commenter. Mais je trouve mal. Je trouve mal de côté puis abattu à suivi spirituel hein. Suivi spirituel. Mutango aye bon bazui ndako ba pesi en église. Il faut ba moto ya makasi mais moto yo albi que no maman ne ba ne ko matesu ngomba. Ozomona diversité maman zo motangumba koto yo. Ozomona oh normalement na maman na ba fait ba sangana pona ko pelisa moto. Ozomona ko ni maman zo ko kotala mwana te. Mais amataka ngomba yenda sala intermédiaire ya kusololana mama ya solina mama ya ebisi mwana non normalement maman il fallait sangana ozomona sangana bazali sika moko ba pelisa moto moni ba koni ce kono eke kotoyo kona moto ke kotoyo moto epelate il faut kono ezana moto wana lokola mama ne ko matangomba aya ndia matela ngomba na église ozomona na ba prière mso ne sangana po ebikisa moto omoni diable tango ya rapona bo moto pesa ba distraction yo komona que nazo samela mais OK osamela ninga mabe OK le mso à côté parce que naïb sarabatu prière nyonso tout epesa ke exaucement te prière nyonso epesa exaucement te ce qui prière nyonso va ne pesa exaucement mais mobola za mokilité moto akufa zate. Il faut que la prière soit accompagnée avec beaucoup de choses aussi spirituelles. C'est ça ce qui crée les résultats, c'est ça ce qui appelle l'exaucement. Merci docteur Patrick. Et là Rami Balé na kangi na kata audio oyo. Est-ce que spirituellement dans le monde de la musique, mutu pa koki ko sala ba sacrifice humain pour un album? Mais oui, bien sûr. Oui, ezali bongo ya yote, album na yote, orchestre na yote. Mais oui, bien sûr. OK. Ba ben en manipulation. OK. Soko tangi na Bible, Renoyo Jézabel a ça le système de manipulation mobile na Akab azaki na posa bilanga Nabot aboto bilanga Nabot parce que bilanga Nabot ezaki na simanda na bango roi azaki na posa ça la jardin potager Nabot aboy parce que ezaki héritage batikila ki alors roi Leli akomi ko tungisama moso Jézabel abi mais yo roi neno ko tungisama boy ngana zo monter scénario na ça la manipulation alors nakosa eloko moko boye lokwa neti kilte muto Nabot akoyawana nakobimisa lokwa neti afingi nzambe afingi wa comme ça to joyeux makambu to kosele makambu ebi makeno afingi roi afingi na nzambe nde bongo to koya ko boma ye. La manipulation existe, la manipulation sur le plan spirituel existe maman. OK, et troisième point sous o etikenge ezali pourquoi kosenga mwana pe na mwasi ya mutu sur le plan spirituel ils ont un impact nini mwana seza yo mokoti hein mwana za yo moko so mutu otungisa mwana yo aluka yo OK mais na biso mama solo le fruit de tes entrailles voilà tant to ba ke non nzamba pambola yo oso mama pango tongami baba immeuble mais mutu ba men mutu ba men koko moko lemba ya 80 ans yo elakisi yo descendance na yo postérité na yo ozomona ouais lisesemo lo baraboye soko moni mwana soso atondi sinzungu cela veut dire maman na zanasi soki pe balingi bazwa mama ya soso ba okanga bana po mama ya po bazwa ye mwana ya mutu aza mutu wana nde mwana ke no mwana na yo ala bimelongi na yo comportement na yo eseke na yo na voix na yo c'est ton image nde biso za bana nzambe soko simingo simi nzambe créons l'homme à notre image selon notre ressemblance si et yami balé mama Sarah soki mutu asimi mwasi na yo so mutu asimi mobali na yo so mutu atake mobali na atake yo moko ko sala ma sécurité so mutu aluki mwasi na luki yo moko parce que Bible dit
l'homme quittera sa mère, son père, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Ce que vous attaquez, moi, c'est attaquer yo. Ce que vous abomi yo, abomi yo. Abomi moi, c'est abomi yo moko. Mais na kati ba audio nyonso na ba ya ba utamula nyonso zoka. Et loko moko e sepeli singati. Parce que mais Gigo là, animé à que non. Bossi malamosi na ngate malambozo ngai moko. C'est ça c'est que ça me avait dit. Alors maintenant Seigneur, nengo zongisi suki na ngai que je meurs avec les Philistins. Vraiment. Que je meurs avec Akoufa qui peut yemo que je meurs avec les Philistins. Ce que je meurs pas, anya akufate. Ozomona. Na spiritualité. Ce que non na lemina mu kila na kufa na okufa. Na lemina nga libala ngo ekabana ekabana na o mwana ndenge nini ba tuto atako tutakuna ba ko tutaye libalo eko sila kaka tandele libalo ngana mwasi to kabona bo kabona o ebi na spiritualité tango lo ba maloba ya négativité na monde des songes parce que monde des songes ezalaka monde des songes na monde des pensées ezalaka ozo créer force moko négative kuna so ne to kanisa mbali no keno ndenge bina kiebo eseki akozwa ka mwasi ndenge zabu mwasi akozwa na mbanda mobali peso kansaka kino ndenge zabu mwasi na ndenge bimi kitoko bo eseki ba kolungeka kuna mbala moko zone de penser ko créer loko moko boye et pesi en réalité au moins ma kino kanena no kanise salami eza yote ezali sorcellerie inconsciente côté na kat na yo nde créer biloko wana alors mwasi akende te ngana kende. Maman Sarah analyse wana pe natala documentaire moko ex-président président Mobutu. Papa moko papa Sakomi na télévision. Azo babi que non, le président prenait les femmes de ses ministres. Pourquoi il prenait les femmes de ses ministres? C'est pour dominer ses ministres, oui. C'est pour avoir les informations de ses ministres. Quand peut-être moi je ne vais pas vouloir rien. Parce que oui. La majorité au monde leader abimana basa ba musicien. Oui, leader abimaka na basa ba musicien. Et puis na koyebi ça le prophète des étoiles. Ça c'est voler les étoiles de ces gens-là pour yomoko sanini au régner à travers basna bango. Et on remarque ça mutamo bimana moi c'est moto. Akoti na moi c'est moto na kende bimana mobile na yo. Nous connaissons des histoires spirituelles. Nous sommes des spiritualistes, des hommes que Dieu révèle des choses. Oh yo comprendre mais biso toujours comprendre. Alors na kati makambo nyonso tout tika na maboko nzambe. Et na nyonso lokwa mosela nzambe. Pona ko tia kimia. Na question mon cas ya suka et puis au clôture. Te na lo baka papa idéo. Bible biboui. Qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Les camionniers qui commencent à nous amener à la hauteur. Oui, mais ça me semble que bon chrétien. À quoi permettre à d'occuper les chrétiens? À quoi permettre à soda beti massas? Donc ça me dit que nous recouvre. À ce qu'on a liwa, ainsi dit l'Éternel liwa. Mais liwa koyan ezana ma ezana moto. Ezana liwa kokisa makaka mena forme nyon surtout. Si le Seigneur m'avait dit que c'est par les balles, je dirais un grand merci au mon sauveur, car ce n'est pas comment je partirai ni n'importe, mais la question c'est de savoir vraiment si je partirai. Si le Seigneur m'avait dit que c'est par l'accident, donc ceux qui nous ont avec nous un accident et ça m'a rendu voilà. Merci beaucoup docteur Patrick, tu comme bien à sous émission. Question oyo eza belobi aba congolais. Est-ce que Ferrego la akoki koboma leki na eto pas na pouvoir ya koboma mutu? Il s'est dit que abomi leki na e pour attendre sa stade de martyr. Ah, OK, merci pour la mutuna wana. Nakolo ba note, nakolo ba pe wite. OK. Po batu baboma ka pe batu. Ah? Batu baboma ka pe batu. Oh, mais batu baolo ba ke mutana pouvoir aboma mutu. Batu baboma ka batu na Bible, batu basala li kelimba ya bana na 2 Rois chapitre 6 ba mami balé basala li kelimba ya bana. To relia lelo Georgette, lobi to relia Yannick. Ba lepe Georgette wana.
wana nenga mulimu te na nenga bonzoto boyi na Bible to mona basi mibale bazana bana mibale moko alalela mwana na ye akufa tombona Caïn aboma Abel Moïse a fongola mabele 3000 personnes bakufa Anania na Safira Pierre mutaboma bango na Nouveau Testament église mutu akoko boma mutu mutu akoko lia pe mutu oui mutu akoko manipuler mutu mutu akoko komisa mutu pe esclave wana dans un premier volet mais est-ce que ba pesa qui est pouvoir ya kolia mutu pas nzambe ya kolekisa mutu. Ça c'est point d'interrogation. Pour nzambe akokote la mutu apese pe pouvoir ya kosala mutu mabe. Pour comment na Bible peuple baba nzambe te. Nzambe atindela bango mukonzi akanda a maltraiter bango. Pour bana Israël tanga pona ki Saul. Azal kwa wa. Prophète Samuel alela. Abina olela pona mona ndenge ko nyokola bino, ndenge ko pasola basi na bino mabumo bimsabana. Donc, mutu aza na pouvoir à bomba bato l'exabato. Cela est aussi dans l'histoire de la Bible. Moi, je pense que nous devons traiter mutu, que nous yé mutu abomié, il faut avoir des preuves. Ceux qui preuves exactes, la spéculation, les ondes peuvent, les ondes de Kosalama. Parce que ayé bani, que vous misé mukilba simba kisi, misé mukilba l'exakabatu, misé mukilba bomaka. Mais vous n'avez pas de preuves tangibles, alors que vous taxez mutu te, que vous condamnez mutu pété. Peut-être mutu watazana innocent. Et ngana lo bape boy. Ba succès mususu, ba élévation mususu ya rapena mama boy. Ce que pas bazo minimiser, bazo humilier pe mingi. Et quand ça fait un an de succès, nous avons un matzayo. Alors, nous avons un ndeko feri. Et c'est un moment de silence, moment de réflexion. La Bible dit ceci: les justes attendent les secours de Dieu en silence. Ce n'est pas le moment. Et le belanza mezanini. Likamwe comme les bichons na libota. Nzambe alinga lobanini, nzambe alinga te yanganini. Et a paniqué azana kimia. Et nzambe aibi mamunyo surtout. Lobi to lobi nzambe ni a justifier kabatu. C'est l'Éternel qui est notre justicier. L'Éternel, l'Éternel viendra pour justifier la personne et puis à laver. Tout le monde va tout le monde a nani, Monsieur Évariste Bochab. Bah écoute laver babi a ibni makamo côté. Tout le monde a Simon qui manque blanchir bango. Tout le monde va tout blanchir bango. Que non likamona ebagite ba blanchir ye. Mais bah que non zena kata likamona. Mais plus tard, le temps justifie, le temps donne le bon sens. Laissons le temps au temps et ça va se savoir. Merci beaucoup, docteur Patrick. Pour finir, Stade des Martyrs a fait rigola sur le plan spirituel. Est-ce que ça a plein? Stade des Martyrs il a fait rigola et cotona. Ok. Et ça la plein. J'aime cet artiste. Il chante bien, pas avec des demi-tons. Et artiste fait rigola. Azobatela caché ya Odemba. Musique ya Congo. Azo kende pendati. Azo battre la musique congolaise. Et alobango azana charge ya ko battre la rumba congolaise que les anciens nous ont légué. Et abiso musique chrétien. Toujours référence c'est pas ba docteur Nico et zalabana nyos to na référence en termes instrumental, il y a la programmation, même les ingénieurs, même notes de musique, mais les inspirations eux autres en a des sources. Voilà. Donc Stade de Martinae et tout dans sans problème. Merci beaucoup, docteur Patrick Tokomina Souka. Passage na ona Saratola, famille Gola Mobimba Oba Kolela, na minute oyo, message nini ko pesa na bango, pe na famille ya musique nyosto o baza kolela gibola. Na ko pesa message boy na bani na ndeko Orly. Allons la peur, allons la doute. Na ko senga molimo ya sagesse. Eza na kati na ye. Soki likambe kwe na kati ya famille, ba sukula kango na kati ya famille. Koleka na télévision, ezali solution te. Lobi famille ekoza aloka ekomi lokola pepele. Makamba boye ba bongisa ngo na kati ya famille. Nako senga na mama ezali pasi ekomi ko perdre mwana ezali facilité. Toti kanyoso na buko nzambe. Nzambe apesa ka nzambe nde azwi. Lokumu ezongi pa na nzambe. Oui. Ce qui mutakufi bat bakanisa kamabe bat balubaka boy kasi lobele nzambe lobi nini tangu tobande ko bela
tokimaki une église tant lui komi tokima pepa nzambe nzambe abatela parce que ceux qui to mythique na kata mopepe ya satana profitera pe au mona te que no bako kunda mutu kapesa accident ba pe akufe bele il faut que ça toujours na présence nzambe kimia zana bino na ko senga na ndeko fere oyo na lingara mingi cheur de poule les bons chanteurs excellents azana kimia atika na makolo ya Jésus Christ azana kimia na nzambe batela ye pona makam oyo et puis mes condoléances na famille nyonso nzambe na lola ayeba lisusu na kosunga ko consoler pe ko remplacer oyo bungi na kati ya famille oyo vraiment nzambe apambola bango na ebete après événement oyo likamba malamu ezali na ebete après événement oyo nzambe akotika te bino akozanga te kosunga bino. Voilà ce que je peux dire à la famille lokola pasteur, lokola artiste, musicien, lokola prophète. Merci beaucoup, Dr Patrick. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. En tout cas, merci à Batunio Sto Bozoa qui occasion de l'émission. Oyo, beau partager, beau aimer, beau ticket, la commentaire, la critique, la remarque et aussi la biso bien. Tout le monde, à la prochaine émission. Au revoir. Ciao.